Charme na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisi nga lokola rescapa naufrage titanique kolina na ye diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka ye lokola bebe ya moi ekila monena pesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour. Alléluia bana na Nzambe, merci mingi bomo mesano lokola mokola yenga nyonso tu tokutanaka na bino mpona kopartage liloba ya Nzambe pamba te yango ezali bilei oyo ya molimo. Alors bosabone toujours esika bolandaka ngai wa bino moumbu na bino na Diamant Noir TV esika bolandaka makambo manso oyo Nzambe alengeli pona tokabola elongo na bino yebisa ndeko esika yazali hakoka kokota deja na Diamant Noir pour partager liloba elingi kobanda bandeko na ngai ndenge torobaki ne juge point ya dimanche ya lelo tozali bongo continue na mateya pamba te Biblia yebisaka biso ke elanga ezali monene kasi basali bazali moke biso tozali wana pona kopesa coup de pouce na kati ya elanga to participer na œuvre de Dieu pamba te nyonso tozali kosala na se ya mokili biso nyonso suka nango ezali kaka tozonga epai ya tata kasi tokozonga epai ya tata ndenge nini soki tosalelaki ye te soki totangaki makomi te soki toyokaki liloba ya Nzambe te na yango ntango tozali na pema souffle de vie oyo ngai na yo ndeko ozali kolanda ngai lelo oyebaka te souffle de vie wana ezali droit te mais ezali Nzambe nde alingi o pema lelo olamuka omona journée ya lelo pamba te ebele batiki biso ngai na yo toleki bango na eloko moko te mingi pe bazaki na ba projet ya kosala bakanisaki ete bakokoma na mokolo yango kasi bakomi te mpo l'homme propose Dieu dispose soki olali olamuki faut pesa merci mingi na Nzambe pamba te liwa ezali koya na mbango baye oyo tozali na bango bazali kotika biso me kozala pasi soki ubongamaki te soki oyambaki nanu Yesu te comme sauveur pe mobikisi na yo pasi ezali kaka wana tozomona lelo oyo soko fungoli yo réseaux sociaux omona bilenge kitoko mibali kitoko basi kitoko omona kaka bato bazali kolela paix à son âme paix à son âme paix à son âme liwa ezali koya mbangu parce que la colère de Dieu est lent mais il est là. Nzambe azali mutu akanda Nzambe azali mutu ya zuwa Nzambe alingaka te basangisa ye na makambo ebele soit lokolo moko libanda lokolo moko na kati yango bandeko na ngai toyeba kosalela Nzambe tango tozali na bomoi nalobaka ngo mbala miso awa soki pema na yo esi ezongi epai ya Nzambe Nzambe akoyoka yo lisusu te ata obondeli ndenge nyonso ata olobi d'ailleurs okobondela te po pema na yo deja si ekei kozala na tante ya kobondela Nzambe po te alimbisa yo ntango ozali na bomoi ntango ozali na se ya mabele c'est le moment ya kokota en contact na Nzambe na yo po te akoka kolimbisa yo ata masumu na yo ezali mwindu lokola makala me soko osengi bolimbisi Nzambe akolimbisa yo masumu na yo ekokoma peto pembe lokola neige na yango soki okoyi foyebaka kotelema foyebaka kolamuka foyebaka nini Nzambe alingi ntango olamuki na tongo bondela pesa journée na yo epai ya Nzambe po yende azali molongani yazali nzela ye akoki
kotia biso na erreur te parce que ye moto akeli biso alingi tozala na sembo tozala na nzela na ye na yango bandeko ndenge momesano ezalaka avant tokota na biti ya size na biso tokotanga bongo na Corinthiens 10 verset 23. Corinthiens 10 verset 23 et le binabiso nini. Tokotanga bongo na kombo ya Yesu Masia, Biblia na biso. N'abuse pas de tes opportunités, mais fais ce qui est bon, essentiel pour la gloire de Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nyonso, oyo nzambe akeli pona biso, ezali malamu, ezali kitoko pona biso, mais nyonso, ezali na ngope na tina te. Na yango, ne jugez point. Soko moni moninga, azo sala likamo na ye. Oyo yazo sala, yo ko juge ye te. Po yo ko sala makambo susu, oyo eseplisaka batu te. Donc, nzambe nyonso asali pona biso, ezali na ngo malamu. Mais nyonso pe ezali na ngo malamu te. Tout est permis, tout est bon, mais tout n'est pas utile. Okomona moninga mosusu, alula na ye milangwa, moninga mosusu, alula na ye ekobo, moninga mosusu, alula na ye kokende ndako nzambe, moninga na ye mosusu, alula na ye kosambela nzambe, moninga na yo mosusu, alula koyembela nzambe. Mais yo ozali na droit ya kojuger te. Yango tolobaka na émission oyo ne jugez point. Parce que nzambe na biso alobaka na ba façon ebele. Nzambe akoloba epai ya solar, nzambe akokotela pe epai ya ndumba, nzambe akokota epai ya moto oyo bomona moto ya masumu ndakisa lokola banoa. Banoa wana bazali bato oyo bazali komela masanga mingi. Mais Noa ayakozwa révélation pa ya nzambe asalaki masuwa abelelaki bato baya kokota oyo bandemelaki ye bakotaki babikaki oyo pe bamonaki ya moto wana moto na masumu moto na milangwa bamonaki ye bajejaki ye selon poso kasi bayebaki te oyo nzambe atiaki kati na Noa yango nde ebikisaki bango yango wana ne juge point pamba te mingi babeta mabaku nango mokona na nzambe yebisaka biso ke nzambe Yesu Kristo ayebisaki bato ke ngai nakotaka hôpitalo boyaki kotala ngai te nazalaka na boloko boyaki kotala ngai te nakelelaka biloko ya kolia bopesaki ngai yango te nazangaki elamba ya kolata bopesaki ngai elamba te kasi bato wana batunaki boni mokolo nini mokonzi yo kotaki boloko oyo biso toyaki te mokolo yango nini mokonzi yo kotaki l'hôpitalo oyo biso toyaki te Yesu azongiselaki bango ke mbala iso bosali yango na moninga na yo moto yebaka ete bosali yango epai na ngai mokonzi Yesu Kristo na yango totalaka te ke ye aza moto ya mbongo fona asiste ye toza na barelation ya bien fo nakende kotala na hôpital ye toyebaki na ye fo nalanda ye na boloko no mbala iso osali yango na moninga na yo moto yebaka ete nzambe aza kotala osali yango epai na ye soki oko kotala moto na l'hôpital oyebaka ete nzambe asepeli na acte wana donc osali yango mpo na ye kozela te nzambe akita mpo omona ke oyo nzambe nde osali likambo malamu yango nalobanga bino bandeko tosalaka bolamu mpo bolamu epolaka te bolamu ata osali yango lelo ata mikolo eleki mingi kozela te moto osali bolamu azongisela yo bolamu moto akozongisela yo bolamu na yo ezali ye moko Yesu Kristo mobikisi na biso mpo ye azali kotala biso nyonso azali kobatela biso nyonso pamba te Bible elobi na biso soki ondimeli ye okozala sauvé et toute ta famille na yo mpo mobimba bakozala sauvé yango Bible oyo Corinthiens verset 10 verset 23 ezali koyebisa biso tout est bon mais tout n'est pas utile nyonso oyo nzambe asali na mokili ezali malamu mpona biso kaka nyonso wana eza utilité mpo
oyo nzambe asali na mokili ekoki mpe kochange yo kodevie yo mpo ozanga bokonzi bwa likolo na yango. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour dormir, il y a un temps donc ngonga na ngonga ezali na eloko na yango. Donc tia nzambe na ba programme na yo, kotisa nzambe na ba programme na yo. Biso za bongo ulamuki ubandi ba kope, ubandi musalo, ubandi koluka mbongo, ubandi nesika moko te au prévoir que programme nzambe natia ye ata na 12h, natia ye ata na 9h, de préférence kotia nzambe na tongo avant banda journée. Wana komona banzela na yo surtout ekozala kofungama pamba te bato mosusu obima na tongo oyebi te soki okozonga. Nyonso zo dépendre kaka na ye mokili na biso. Alors mokili etondi na makambo ebele liboso ya kobima. Ma sœur, mon frère, esikoza kolanda ngai bondelaka tata nzambe akoka koprotege yo po mokili oyo ezali ya biso te. Tozali baleki nzela ndenge nalobaki ne bandeli boni bakufi oyo nga na yo toleki bango neloko te. Boni batiki biso oyo bazalaki mpe na baprojet que na mois de juin na décembre wana akosala mpe likambo boye, akosala mpe feti boye, akosala mpe anniversaire boye, mais akomi te pamba te azalaki kotambola elongo na Yesu te, elongo na Nzambe te. Yango yo moto za vivant, yo moto za kolanda ngai na mokolo lelo tika te oyeba ke soki olamuki ezali mpona bokasi na yo te, ezalaka mpona bokasi ya Nzambe. Nzambe nde alingi azongisa pema na yo mpo te okoka kovivre na yango. Eloko nini yo kosala mpona Nzambe, eloko nini yo kopesa ye merci, okosambela ye, okosala prière, okoglorifie ye, okokembela ye mpo Nzambe oyo akeli yo ayeba te ngai mpe nasalaka moto kasi moto wana azali reconnaissant envers ngai. Donc c'est simple mpona continuer kokoba kovivre na mokili oyo na masumu. Na bandeli lisusu bandeko na nga, Bible eza koloba na biso tout est bon mais tout n'est pas utile. Oyo nyonso Nzambe asali na se ya mokili ezali malamu mpona biso, mais nyonso ezali nango mpe na ntina te pamba te yango nde ezali kobungisa biso, ezali komema biso tokenda mopanzi mpo te tokota na bokonzi bwa likolo te. Voilà ndenge nazali koloba ke donc tout est bon, tout n'est pas utile, nyonso ezali malamu mais ezali nango mpe na ntina te. Bible kaka wana ezali koloba so toke mosika toke na Matthieu 6 verset 13 ezali koloba na biso cherchez premièrement les royaumes de la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc mets l'Éternel devant tout, il connaît dont tu as besoin, celui le vrai pourvoyeur. Donc Yesu Nzambe azali koyebisa biso à travers mokanda na yeke toluka d'abord bokonzi bwa likolo oyo nyonso etikali ekopesamela biso na nsima na yango. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Mais biso tomonaka ndenge nini? Biso tolukaka nanu biloko mokili bongo bokonzi bwa likolo eluka biso yango moko ndeko ozokomitisa erreur nene. Biloko ya mokili oyo tozomona bikotikala mbamba te tozali baleki nzela toluka nanu bokonzi bwa likolo misusu wana ekopesamela biso yango moko okoluka ngo kutu te. Mwana Nzambe ya solo akelelaka te okonyoka mape te. Et surtout soki ozali koluka nanu bokonzi bwa likolo, bokonzi bwa likolo okoluka ngo ndenge nini? Mingi tomitunaka yango bokonzi bwa likolo yango tokoluka ngo ndenge nini? Na ba œuvre oyo ya kitoko, na kosalaka bolamu, na kotangaka parole de Dieu, na kozala motema malamu moninga zwi obeti maboko, kolongola jalousie kati na yo, kolongola songi, kolongola kindumba, kolongola ekobo, kolongola milangwa, kolongola motema mabe, kolongola oto benga keto zuwa na kati ya motema, ba œuvre ya Satan,
abiloko wana nyonso tunde yampesaka mutu akota bokonzi bwa likolo na royaume des cieux. Donc po toluka nanu bokonzi bwa likolo ezosenga biso tozala humble orgueilleux akotaka na royaume des cieux te lolendo eza na ntina te po nzoto ezali mabele boni boni balatisa nzoto babizu ya talo okama ndenge nalobaki kaka bato bakoma koluka mingi makambo oyo ya mokili babie matériel biloko oyo kotikala nango me bokonzi bwa likolo ozoyeba te ozoluka ngo te ntango olobi kokufa okolela epai ya nani moto soki akufi akei kaka biso bato tikali nde tokoki kosengela ye me ezalaka pasi parce que yo moko fo senga bolimbisa masumu na yo ntango oza na bomoi me biso tosalaka erreur wana mbala ebele motema mabe biso kindoki biso koyina biso kotonga biso songisongi biso alors que nzambe apekisi ba œuvre wana nyonso tu ezali kohonorer nzambe te. Alors c'est le moment bandeko tokoka kobongola bizali na biso moke moke po nzambe ayokela biso mawa na nzambe ekita likati na biso likolo na biso po te bolimbisi ezala mbala mingi tosalaka masumu me sanke toyeba masumu mosusu kosala ngo na misu masumu mosusu kosala ngo na makanisi masumu mosusu kosala ngo na bageste masumu ezali na bafaçon ebele oyo okoki kosala masumu. Alors na yango osala masumu oyo oza conscient osala masumu oyo oza nango conscient te ntango okobondela sengaka toujours nzambe alimbisa yo na masumu oyo osali oyo oyebi na oyo oyebi te pamba te ye mozalisi ya likolo na se ayebi nini tozali avant déjà obondela nzambe ayebi baprojet na yo ayebi makanisi na yo ayebi motema na yo. Ça sert à rien omultiplier baparole ebele osenga biloko oyo ye kuta azokanisela yo te. Me biso mingi bakongole oza na permis te ozosenga voiture bandeko wana ozolukila nzambe makambo mpo osala nini oyebi kokumba te mozosenga nzambe mutuka. Donc makanisi na biso fo toyebaka kobondela ntango tozosambela toyebaka kosenga epuis ntango tozobondela ezaka te fo senga nzambe eloko mokoso osambeli osengi kaka bolimbisi bwa masumu osengi kaka merci mpo ndenge apesi yo santé osengi kaka merci mpo ndenge akomisi yo na mokolo wana. Me biso bakongole tokoki kosambela te sanke tosenga eloko sanke tosenga eloko vraiment eloko yango fo mérité ozosenga nzambe fo mérité yango soko mpo ozozwa yango te olembi osiliki. Or que po bapesa yo eloko wana ozosenga il faut ozala droit na miso ya nzambe yo osengi lelo dimanche ozolinga bapesa yango mardi. Mais est-ce que so bongisi motema est-ce que so olimbisi bato okangela kanda est-ce que so otiki koyina lobi kutolalaki na kanda me lelo ozosenga nzambe apesa yo oyo yo ozolinga. Bandeko tomitalaka soki toza kobondela soki toza na se ya makolo ya nzambe mpo ye azali tata ntango toza kobondela tomitala toza peto awa toye na se ya makolo na ye toza peto. Mais biso toyebaka wana te biso tosambelaka kaka vaiki yango ozomona bamisusu bazosambela mais bazozwa te makambo aza kosenga apres koyina nzambe oyo na banda kosambela kala nazwaka te tala rétroviseur tala motema na yo tala bizaleli na yo tala marche na yo ozala sûr ke na kosenga bakopesa ngai. Mais lobi otongaki lelo oye sanke osenga bolimbisa masumu obandi deja kodéranger nzambe nga nabengaka yango dérangement mpo osengi nano bolimbisi te na makambo yo osalaki oyembala moko kosenga epai ya nzambe apesa yo. Ntango mpa kopesa yo te olembi odécourage oredécourage yo moko obandi kozwa susu koinitie bato obandi kobimisa maloba mabe mpo na nzambe. Me ndeko oyebaka ke
la colère de Dieu est lent, mais ezawana. Nzamba za muta kanda makasi. Ata frappé les lotés, a frappé kaka, soki marche nous allons malamu te. Yangona bandiko, c'est le moment ya kolukelungi ya nzambe poto kota bokonzi bwa likolo ngaite Bible mutezoro bana biso cherchons d'abord les royaumes des cieux les restes et kopesa mela biso na sima bandiko c'est le moment to luka bokonzi bwa likolo tango ya ngoyo soki so kufi ekomi trop tard muta kufa abonde la kasusu te mutazanga pema hakendaka ndaka nzambe te bandana bota matina komi boye na monte mutu moko akufi allez ye wana soso dimanche hakenda kwa nzambe non soso okufi okei alors c'est le moment ya kosala repentance ya kobondela masumu ya kolela masumu na yo ya kosenga mawa na nzambe ekita likolo na yo oazana mato ya koyoka ayoka oazana motema ya kobomba abomba alors ne jugez point na biso ya dimanche à lelo il a koma na suka pambate maté na biso tozaka na ngonga awa na Diamant Noir TV bo s'abonner belé pour na kolandaka mateya totika oyo tozaka komona na misu to luka elongi ya nzambe poto bika mokolo ya suka bokonzi bwa likolo balaki biso yango mais poto kota yango esengi tozala à uniforme na Seigneur Jésus-Christ. Merci bayebaso balandingai surtout na Lyon baratakate pai wapi frère Pablo, frère Alino, frère Jean, frère Sora bango bavandaka penza balandaka je point pote bako kozwa mayele ya molimo tobosani te bayebaza kolanda biso na Milouze sœur na biso Zouzou Patricia motema ya Steve epai wapi bavandi kuna na Milouze mbote na bino na bonzambe tobosani te pasteur Eman Kenda motema ya mama Blandine Kenda na Pierre Vivante epai wapi bamesana kolanda biso mbote mingi na mama Kabibi motema ya papa Bruno epai wapi bamesana kolanda biso na Pierre Vivante tozalaki bongo na caméra Willy Kunda ye azali cameraman na biso na son tozali bongo na ye moko mama Gisèle Wumba Diamant Noir ya simba ki biso na son nzambe ya pambola ye et puis na veter tozali na bongo na moninga na biso grand producteur Willy Sionga frère na biso ye azangaka te epai wapi tokabolaka liloba ya nzambe tobosani pete bato bamesana kosunga biso kolanda biso chaque fois ndenge tumesana mama Nicole Kunda topesi ye bambote ebele motema ya papa Martin Kunda MK service bango balandaka biso epai nyonso na Bordeaux tobosani bino te bino bana Bordeaux epai wapi papa Maketo na mama Christine bazali kolanda biso topesi bambote soki tozangisi mama Jetou mama présidente ye amesana kopesa biso ba verset biblique topesi bambote nzambe ya bomba ye nde tokutani dimanche ezali koya pona émission na biso ne juge point soki Yesu Masiya azongi te botikala bongo na kimia na nzambe eza na mabota mabino soki bomoni ngai nazwi biblia na ngai na tie yango na se ya lipeka boyebaka te ne juge point ya lelo esoki awa kimia boboto ezala na mabota mabino mbeto kutani dimanche ezali koya soki Yesu Masiya azongi te bye sakinga nini asuwa yeteo paske nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya jama Gisèle Wumba kolina na ya jama Gisèle Wumba kolina na ya jama Gisèle Wumba nana lobe yo mon amour